Soki na 7e bagarre na bimene. Non wanga nango pourquoi? Ah moi c'est kitoko webi. Oui. Ah ça vrai chéri non wanga nango te. Malasia quand même. Te ça le côté mambo ki ser na mambo ça le côté ya bolingo na verset biblique monte comment que moi si boya azana âge et précisément mambo na te. Mais ko loba ke vie na biso faut ba ke sokola ngo déjà c'est faux parce que ngana na tikalo bana 7e bagarre te. Mais pourquoi ko loba ba bêtise abongo? Nyoso ka liko ba $10, liko ba $5, ya nzala ndé sala ba ndeko na biso. Vous comprenez? Non ça be mission bon le ba argent sale. Ya on loba ba ser na biso Belleville na si la bisalo parce que nous surtout bon sala, bon surtout na bango surtout bon sala et là tabino. Attendez sur le mambo bon na télévision. So ba menu na justice, ça na preuve. Ngana muta ba bêtise te. Ba ko tsanga ba terrain na bango ba bêtise te. Ba tsanga na ranger na ngai. Ngana muta pembe. Ngana noko mo bona mi se respectera. C'est-à-dire respect, dignité to personnalité ba somba angote. Mais aucun pelo concernant ma spiritualité. Nini te moment ni nyaza na ngata la ba via batu vi na ezandeni oya yimona. Le so respecter ngato bungeli ngana bungelo 18000 fois. Ngana bongo. Pour ngana noko na hotel matin na télévision ça na ba jé batu sala na ba finga. Est-ce que pour nobela ba œuvre ya Belleville faut finga batu? Pour nobela musala ya sila bisala faut finga batu. Faut tika ko choquer batu, faut tika ko blesser batu. C'est choquant et puis batu baza fatigué na ba kombo wana comme ka si Belleville sila bisala batu baza fatigué nango. Sila bisala po azala sila bisala lelo. Afinga batu te pose à la sila. Belleville quand il pose à la bella na télévision finga batu te pose à la Belleville. Mais c'est comment on permettre batu mo baza pembe na bino ba finga la bino batu. Nta ko sayoti. Succès za éternel les athées. Belleville lelo au leka sila au leka. Ba au leka. Ils attendent à bango to supporter ils attendent baninga to betela bango maboko. Mais ce n'est pas dit que bon mon nyoko la biso bon mon faire souffrir biso ba artiste. Projection film na ba projeter ta film quelque part. On a festival moro ni Belleville ni sila so on met na ba niveau na mais so c'est que ba ndo nyata biso lo ba kaya sa pena ba nyata biso ba batna bango mais sérieux faut tous à la claire et sanga na free so ba tanga ba artiste na maboki na biso ba tanga na comédien majorité ba tutu ba lobela ba ser na biso wana no ba ba fingela batu ba ser na biso wana ba PD ya basi ba lesbi no ba na zo peser ba mona nga na za clair division on le komi biso zo choquer biso. Avant de musala les osala mana lelo ndenge kindi musala mo ke mabe parce que comme ils sont muta tourner na kan oyo atikali muta koto soit tourner koto atikali muta koto mo ba bengeza te pour mona kiza biso moko nde respect ba imposer rango je comprends donc so lingo mukotsa na bêtise wana parce que nga na sali musala théâtre te pona yo je comprends donc to kutani musala to ba collègue ceux qui nous ont fait grâce aux en vitesse, aux en visibilité, ce n'est pas des gens qui sont bangamba na yo, to komi to sous ordre na yo. Respect ben poser rango. Ne ba to tchage so meni na l'état olingi tete. Il y a des choses photo qui n'ont dans l'état parce que ben si tu komi mabe, il y a un responsable. À la mère de famille. Oh le lo mutu so vana na télévision bo vandi bo finga Teresia. Vous en a souni. On a CPN va comme na parquet parce qu'il y a des choses biso mo surtout se maîtriser to que non l'état za na chano pe l'état za na pour no chaper l'état za rater pour no boma bato comprends a chaper mutam ta comprendre pas ne comprendre erreur ne mutam ta comprendre so ki galère asiliga ki pas mon réputation comme mon épée ba tikele chance so problème zunga na mutu na nga mutu so ko yape na se wana asali na mabe e bimanai koto pe nana azaki a se sauver parce que mon ayi ke yo za kana kan wana ndeko mambo kan ça dit à ça là on a ces émotions ça dit bango balé et ça partagé na vandi na hôtel ba émission ya gola na leli na benga ya gola tango ba kene bo pekisa ngana parmi pe bato ba pekisa ki parce que c'est choquant ko finga ba responsable ba insanité bongo na kimpesa ngo ya zalaki ko vanda bo modero o memisi nkolo bo pendant que aza pepe ana ba koko o ba kota ba koli déjà bana ba hôtel internet ko ba insanité bongo Mama, if love is crazy, love is for me. On a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostika ki est autiste men na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te comme suna vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na
ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi o mais namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima ba oyo batambola partout mpona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbe Kolanda. Émission Nabiso, c'est moi Charlène Kadan, autrement dit la perle noire et Bobby et moi ça Boubouji Wapi. Kaka na super promo, Batilanga ici sous grand format Mobutu, c'est quoi Bino Yo, Alinga Kabino. Bobby mission nous sommes collés le Bobby Kolala qui toko Wapi parce que tout le monde a mon vérité, moi mon kina mambo Italie théâtre. Et avant cameraman nanga fungole la biso bili na solo na invitation ya mukola lelo na pesi ba grand merci nanga na mon boss mon patron Yves Ipane na pesi ba mbote nanga ba biso ki bili leza kitoko boza grâce ya Pierrot Ipane donc yango wana nalinga bino mingi parce que usala ape musala kitoko so musala biso bio boza grâce na bino et na pesi ba mbote na ba nyonso oyo baninganga na baki en tout cas mabanga pour le moment na tiono na pause ba biso qui au renouveler contrat biso pe to renouveler mabanga ndenge zala ka ba biso pe to sa musala biso quoi. OK fungula so bilili to solo na intention pour la lelo. Bonjour papa j'étais. Ouais, bonjour Charlène Mobutu. Mbote na ba internet, surtout bolanda biso partout dans le monde entier. Et na profité na tchachomba la batu Toulouse mabokuto le quoi. Donc c'est dit na nenga lenzambe quoi. So na solo li langela boye na profiter na pesa Vietnam na biso be José de Londres sida bilé les coco soit qui facile à garer quoi. Donc c'est dit de certes na po ya mola kisi quoi. C'est dit surtout sur la langela boye Vietnam na biso be donc na tchachomba na mabokuto le quoi. Ok, merci beaucoup. Bonne santé, vous, bonne moussala. Ouais, santé, ça va par la grâce, malgré la grippe et puis l'épidémie, on a et dérangé, mais ça va. Et moussala peut être au Kobara qui tourne en Angolo, hein. Ça m'a battu là-dedans. Vous évoluer. Ok, mais puis l'épidémie, on va bien suite à moi, parce que moi, ils ont les gamakas, c'est pour cela ils ont ça là, batuma bongo. Bête la son biso moi moké, moussala na yo, ça évoluer comment? Nicolo et Ozo préparer nini et puis Ozo bon sélectionner. Ouais, merci à trop donc biso toza ba mourir musala o puis toza bangamba ya musala oyo du jour au jour to la to lotara musala oyo. Ça dit to préparer ba film dernièrement le bilan to tourner film autour qui a film de qu'on a biso frère na biso grand frère na biso ya mayo oyo toro et banda na télévision qui na je crois ba to na nga mikili bozongo et toro auto tourner en lobby dernière semaine passée na zaki na ba tournage donc semaine ba tournage est tellement ébélé tournage est tellement ébélé puis du coup na ndenge na nga moko pele ya ba privé ba boulot na nga moko à tournage na nga na préparer bientôt là bon on a déjà ba fanatique ba linga jeter ba consommer chrétien ba découvrir sur mambo sikato ba c'est quoi donc mais ces derniers temps on tourner na ba blog ba ndeko na yo mo poko ta ba film na yo en fait on tourner pe na ba ouais parce que na na chaîne na nga moko et zo ki mo problème mo boye ba o ba pendant landa déjà ba yebi yango na arrêter ki na no kokota ba film
ce dernier temps on continue à filmer parce qu'il va compliquer monétisation quoi. Yeah, vu que ba Hollande lango yango to permis non to bete non libanda donc mam tout le réseau zonga en forme donc ils ont sa activité tout donc les allez quoi. Ok, merci beaucoup. Lucien Lobi a banzonzing par-ci par-là, il est tourner. Mais le monde de théâtre, les lieux communs à partie. Na habité banzonzing on tourner wapi non qui nous lobi que président Mayo na habité ceux qui peut tourner pas à Bellevue, ceux qui tourner pas Basila, ceux qui tourner pas Dinana, ceux qui tourner pas Exil Péchant, ceux qui tourner pas artiste parce que na habité nos artistes micro comme ba côté ezaka o ba tournerait pas Dinana bazana ndo tourner pas Bellevue te ba tourner pas Bellevue bazana ndo tourner pas Sila te ba tourner pas Sila bazana ndo tourner pas donc monde de théâtre so kende wa donc en fait pour la question na yo déjà moi je suis un artiste moi na nga théâtre na sala ka théâtre na sala ka maboki tu vois non tourner pas bateau ba benganga et pasteur na biso Dinana non na tourner pasteur na biso Bellevue non na tourner na SB na tourner déjà une fois je crois na blocage bateau mona na tourner et donc ça dit musala so ba bengai na ko se présenter dans ça musala nga donc nga pona sala musala ezaka téléphone sala mopeka kuna place ba ndiko ba benga ya musala razi ça dit et ça la bien té mambo ndenge komi division o ndenge komi biso zo choquer biso parce que lelo oyo avant de musala zo sala mana lelo ndenge kindi musala mo kemabe parce que comme ils sont muta tourner na kan oyo atikali muta koto soit tourner koto atikali muta koto mo ba bengeza te mais en dehors de ça sotelo ndenge mo na bande comme ça ba exception a tourner na koto yo tonton Loulou Bolo yangi di Murphy d'Afrique mo na tonton Loulou mo na président Bobo mo na AG Omar président Omar mo na bande comme ça tellement belé wa tourner na koto et pourquoi bango ba sala bongo te ça dit pour mon akiza biso moko nde respect ba imposer rango je comprends donc so lingo mkotsa na bêtise wana parce que nga na sali musala théâtre te pona yo je comprends donc to kutani musala to ba collègue ceux qui nzamba peso grâce lelo ozana vitesse ozana visibilité ce n'est pas dire que biso to komi bangamba na yo to komi to sous ordre na yo respect ba imposer rango parce que nga na sepe na bandeko na biso na mona ba président Bobo ça dit ba imposer respect. Merci président Bobo, je le salue à passant. Il est quand même dans mon retournera et pas si là, on tourne pas Bellevue. Voilà. Alors que pas ton chose à bon, te se retourner pas Bellevue. Ça na droit de. Yango na lobby. Ceux qui te lobby, ils ont vangoyé. Mais ils ont un esprit faible là bato bomi yeba o bazate. Ndé naza bona yibi ki naza artiste nga musana nga aka na osana musana nga ino interpréter sur la pesi nga rôle nga. Donc ça dit mam na ba bêtise na bangwana na tana ngote. Parce que si on impose respect na yo ki nga naza artiste naza muta mututé. C'est ça et zoat. Pourquoi bango bana mai na makila lo nga na yo ti. Bana mai na makila lo bande ko mususu. Pourquoi bango simbeli bango te ba compliquer bango te ka ba compliquer bande ko mususu. Parce que biso moto mitiki et puis biso mo suzu Bolanda na subasima ba hypocrite baza. Ah bon? Hypocrite ça. Au moins no mo boye respect a chepe cravate libumu mais yuma. Aino tonga cc afongola d'apport c'est des arts. Ah bon? Bon beto des arts neni bo diriger oté. Comme faible d'esprit. Vous comprenez? Au monde benage ba toi respecter be fier sauf que tu parfait ba mon un grand monsieur. Grande dame mais yuma. Na selema ou na senado aina ko kumisa kuna aina tonga batu mutabongo ba pese ba compliquer tendeni. Faut pas compliquer. Mais bato ba frère ba sa musala ebi na cop na nga na sisi na chesa na nga na mukongo na ke le reste tout tikali na boulot relation za boulot so photo sur la mambu na biso ya musala et non ki ba vie privée bato tu vois bata bongo nde baba polyvalent. Ok, en vrai dire que le bakielatique artiste bino mokonde bozo bon musa na mina théâtre parce que pour moi avant moi je croyais que ezalaki ba fan peut-être ba fan de ba kumisa ka Bellevue ba kumisa ka Sila ndi bon ba sali ke ba kotsa confuana alors que ngana ko comprendre beza bino mo ba artiste autant yoza et pas si lozo jouer ozo me ba mambo ya mabe contre ya Bellevue contre Sila et pas Sila. Tant que vous ne jouez pas Bellevue, vous jouez à Sila Koto, mais même pas Bellevue. Directement, ils ont côté la guerre entre Bango. Donc, bino monde artiste bozana sima biloko. Place wana. En fait, na ko condamné à 100%. Vous en avez moins raison. Mais ce que les artistes étaient. Pourquoi on a dit que les artistes étaient en général? Ils ont parvenu. Bato bayana monde na biso ba artiste. Balata casquette na biso ba artiste parce que il y a des parvenus au baya avant baba ene na biso pe as artiste té azo pe grâce moi kombo pe kotaki ba to ko compter pe artiste lelo soki ministère na biso atie ba critère
pour nous remplir on va bengo star to artiste au moins on a ba ene na biso ne belé to ba yaya na biso ne belé bon remplir on te mais moi il est remplir on va bengi pe artiste pour vous dire que ba parvenir ba côté qui dans la cop na biso avant to ndako comprendre bango te mais tant ba comme belé ba dominer ce que to comprendre bango parce que vrai artiste un artiste ou qui a passionné musala vision les musala on dit ko détruire musala te parce que on va sala ba détruire musala na biso tu vois théâtre ça papa pesa maman na biso pour le lot to benga ma star au soit disant to benga ma star parce que to ba star non te soit disant to benga ma star non bato ba benga de temps mo benga mami mo benga sukoto nani bon selon bango ba star te to ba vede to ba star non to comme le niveau de star te ça dit to benga soit disant to benga ba star eza musala onde mtesali biso mais to respectant ngo to pesa ngo valeur yango za papa eza maman na biso mais surtout comme oluka to beta maman to violer maman to on était surtout comme ils sont morts on met désordre vous comprenez ce que tu comprends il va parvenir bazala qui est belé na ba ene na biso ba nga na za clair nga na kana ngai mbela minu mi balete nga za ka trop véridique et puis na rapolele ça dit ba ya na biso belé au moins na bango lelo na internet c'est le bango ofinga bandeko na bango aleki na internet ça sokoli pena boye afinga ndeko ni artiste au comprendre bango ba parvenir nga na lobela ya mkolo a fait soit disant na kombo yo mambo za la kati vous comprenez mais aleki afinga bandeko ni ba artiste ba toana ba yelaka esprit nini ba yelaka kopa mibala poto ya mibali mais sérieux ya mibali ba yelaka basa poto on vend le quoi les coups parce que les autres artistes les autres comment bala na biso bande na biso ba serre na biso ba oui belé les tipion ndomba sa ba na kinya wa yeso baline awa tellement et belé to bala na biso bango ba yaki na politique bango ba bandaki idéologique ou l'axe qui to ya ka ko détruire va foya bat na poto to ya biso ezaki biso za musala eza coïncidence libala eza partout na ba église to kokutana tu vois bango ba comme ça on dit yango de business na biso nzoka non le ba artiste ba zonga ba bala bandeko na bango ba congolais bandeko na biso ba kino za pe erreur ou heureuse na ba bala so ba moni prise au bête ezate et puis comme na bango ba yela ke seni sali daichu ekufi ba se révolté ba cheli bandeko na bango ba comédie mandoki soit disant bandeko na biso ba cheli biso mandoki parce que bango ba violer lisu musala na biso za papa na biso maman na biso théâtre voilà au moins la bango na internet tongo midi poko yaya mo boye a wo men na théâtre mais aye bando finga ndeko na ye parce que bato bo finga la bino bandeko bo finga bandeko puis le loko mo sala mal ngana rosa fanatique na yo sala musala très bien mais ce n'est pas dit que faut na bando boya bandeko fort bandeko mususu na boya musala bandeko mususu non après ça bena parti pour que na mutentel mais bato au côté là wana bana bandeko na ba artiste pour moi que bango ba parvenir ba ko sende ba artiste vous comprenez ba artiste au bino bo kumisa aucun jour sans aucun problème moi avant la télévision boye les cas ando ça ba bêtise au sala au côté lo ko finga bandeko no ba artiste faut comprendre que baba parvenir parce que y a une question na autant on dit que biso ba artiste biso de ba artiste to fongola ki mutema to pesi bandeko misu chance ba parvenir to côté on a cop na biso on a cop ngo fete ya pe biso ko lo kona ya ki va surtout c'est ba mambo ba kinga kat azui bana bango ndako côté bango ba bokende a comme si bango lo ba théâtre rôle moi il faut bien par exemple vidéo Nathalie que vidéo caché na écouter aluki ya mo boye a section na quartier wana mwana ba mo sala ba comédie na ndako abimi pe ba komi artiste oui ça lande bongo e banande bongo tali bo fona bien na pécha pécha nga ko cher mo pécha moi za mundu lo pécha nga boye a ça mambo pécha nga sala te mazuye aina ina nini na théâtre tant on y a pas joué là wana ba to benga 2 personnes 3 personnes ya aza passionné na musala ote za boulot nité alati casquette wana isko ya ina cop nini na benda beauté na benda banoko bango ndesko vango ndekota kisko lelo yo ba dominer ba komi ebele le monde théâtre isko ba dominer ba bando la sebiso ke na ba yaya musu ya kala ba vepe bazaye prudente pour ba vepe bazaye prudente ba tika bango isko lelo zuifa je comprends ça dit et ça ce qu'on passe nga so no le kabuye na linga na interpeller plus ba artiste conscient parce qu'il y a des artistes où baza conscient bon avant na bossa musala ala la mukara bi musala ezo bokulanga je comprends et ça la passe lelo oyo on t'a sacrifié jeunesse na mobimba na art oyo mais mutu mo avant na télévision sokoli ne boy parvenir mo boy ay ba faut tout yo sala na boy yango ka pona mutu moko en même son réputation et puis plus loin bon le belaka vie le biso artistique to monde le biso professionnalisme le biso qui monde professionnel le biso beaucoup tena ba vie privée na biso ça n'a rien à voir na mambo télé ya télé parce que biso tonto ba apprendre biso qui théâtre télévision ou caméra ou
ka eloko amukio et ma thérapie qui tsara mais les londe notion les sauté babosani so comprend mutole na télévision or ba insanité et puis batabo ba obetele maboko pe ba obengi star tala mboka mobimba mentalité biso tozana to pona ko éduquer étant artiste naza le roi professeur naza éducateur tant to mibenga toza ba éducateur c'est comme si bato ba na bango moana te te pesa babosani yango na biso ba parvenir nde ba komi belé sko complication ko timbelinga mbilinga tant naza éducateur faut naza modèle naza le roi professeur na télé na enseigner ba faut naza la modèle parce que mode de vie obino bo non ba obino bo pesa ke pa bato musu bazwa kan lokwa ya solo. On est à Roma, on a joué rôle, on veut pas les qui n'ont pas de bambie ma banque. Voilà. Au salon, bango bino au pessin de rempon avant basu à solo. Ce qui pour sali ma bé, moi peut battre basani, ma côte na match. Combien de bateaux toujours désorientés bango parce que tu as modèle, tu as guide. Nous tout le monde boit vendre la boîte à la yayana, amuni yayana sepela na yeta muso banda peut être bon. Est-ce que yaya wa fumo finga batu yebisanga désorienté batu muso banda sepela na yo. Oyo la perception que vous avez nos lesbiennes. Oyo la perception que nous avons PD. Il y a tout désorienté batou tout ça ba éducateur surtout comme ba bébisi batou parce que biso photos à la modèle éducateur artiste ça na droit ça les rareté mais biso les mal comme les autres vivent na biso scène to même on a vu na vie privée na biso boto latango parce que yebisa ngai ote ya batou na télévision ke kuboya ko linga basa batou ko boto bibala batou ça ba inconvénient mais yo mo na yebisa yo moko mobomi mabala batou on peut que ça bateau tel bateau film qui pédé za mabe ba son mais yo mo grand pédoula o la si bateau qui lesbienne son mais yo mo grand lesbienne yebisa nga siko tote ya bateau ni to ba baby si to ba bongisi et surtout lo connaît ma casse na monde à théâtre voilà on a confirmé mais selon ma soupçon que monde à théâtre est commis pour évoluer faut mat faut à la pédé faut mata faut à la lesbienne pourquoi bon en fait ils en ont dans monde de théâtre ils ont partout au moins maman a été comme 4 na quoi années lesbiennes maman a été comme la quoi asimba ne petit c'est dit na monde na biso zo kana parce que tout ça na rolo bani to ba en public tu vois mais est-ce que les mal les encore on peut aller na biso so ba pédoula na ba lesbienne moi ça les gars na télévision avant de prendre la télévision bon finga batou mais sanitaire lo ba bêtise donc on cracher sur baninga ne sans pidère donc lesbienne afu pe moi mbala banga te wabi bena ga muninga ne mobile bo ba pédé non comment bo bena wa sokoli pe la che poudre a che pe moi français moi libandi moi libumu bato mo ne noko o solo la pe finga muninga afinga moi si pédoula majorité bato to bo lobela ba ser na biso wana no lo ba finga la bato ba ser na biso wana ba pédé ya basi ba lesbienne non lo ba na zo peser ba mona nga na za clair je comprends you mo bala ko na télévision ni ba no finga moi si you ma pédé mo bala solo bon no ko solo bon pédoula sko ba comme belé sko biso ba mo dominer ngana noko sko ba noko et puis ba noko faut se révolter puis ba artiste conscient to se révolter ba yo baby sa cop na biso lelo yo mo sala soni na pasi bandeko na biso balandaka biso ba diaspora ba komi fatigué na mafinga biso ba artiste faut to pesa bango musala o ba sepela ba bando sepela musala biso non ke ba bêtise ba insanité to l'extra ba télévision et c'est le côté mais ceux qui vont bazala excité na bino za pour na travail musala na bino de sala ke ba commenter la bino parmi na monde mais les lobbies n'ont pas qu'à beaucoup mieux détruire nous salons on a ba futilité voilà na ba guerre moi zangela tina ba dispute moro boy na ko leka ko finga na ba réseaux sociaux en tout cas pour na otala ba commentaire ba tembele bazo lela mutu musuku to a au moins penda sur décision bi ngana otala sous théâtre congolais té baza ebele skoyo eloko yo na ngina interpeller conscience ya ba artiste conscient to conscience parce que musalo bobi c'est ça musana biso imagine toi les gens na 15 ans de carrière 20 ans de carrière aux ananine on est l'autre côté nous allons au sacrifier jeunesse na yo on le faut bénéficier nango ata pour bénéficier nango mais respect wana et ça la rata bien on est wana parce qu'on est ça sous-souté respect ça les sous-souté ba yo bomela biso cop mais soto se révolter té soto lobby pété ba dominer parce que mambo ndenge kende bolo artiste to ko banga ah ngana loba nanga te sona lobby ba otakenga ba ofinga nga lelo il y a des artistes et comédiens ba fort na ko jouer mais devant caméra pour faire face que solennel non sur le bail belete ba ko loba bana difficulté on a sincèrement mais si ko yo ozana facilité ya koloba boy parce que ozali te coincé quelque part parce que bango mingi ba na difficulté loba parce que yebi soit aleka na koto ya famille bota ne mabenga aleka mingi na ba tournage ko tala ke soka leka loba kuna ba bengi se disute on soit tala bien aleka na SB koto
Soko obika leka loba ba obenye lisuto monte ke bomele musala yango peut-être ba mususu akozane na besoin loba musuma ba peso sepelisi te mais moi loba eza te suite ya réalité te côté na na pesi raison pourquoi na pesi raison to vanda raboué na bato ba komisaka ser na biso sila ba artiste ba kinda jouer na lobela ba konifo ba konisima mutu na nte ba artiste ba konisima mutu te na lobela ba artiste o ba jouer pembe na ser na biso sila bisalu e bele pe ba o sepela na mambo te ou ba jouer ko ta ser na biso Bellevue ba o sepela na mambo te mais ba o lo ba te pression yango parce que on a ki lelo na lesa ba na nga na kopo moi $20 moi $100 ba pesa nga $50 na o sa na boko la libota na nga mais mambo yo sala ma o ba o sepela na ngote parce que lelo yo na ko sauter succès à éternel les arrêter ser na biso sila bisalu ser na biso Bellevue lo ba na top muto bo yango te za tana bango mais ce n'est pas dit que ne bona top bongo succès na bino comme bo criminel bo bombe bande ko na bino ba comédien et tout surtout se comprendre parce que avant bongo bande ko musu ba salaire succès bazalaki ba bombe ba tuté ba memisa ba tunga mutu na succès na bango pourquoi to lo ba bango lelo ba bango tche bango ke bango cause au bébé sa théâtre bango pourquoi si la bisalu po azala sila bisalu lelo afinga ba tuté pose la sila Bellevue quand di poste la na belar na télévision finga ba tuté pose la Bellevue. Mais c'est comment on peut permettre bateau monde baza pembe na bino ba finir la bino bateau. Après surtout bi ki boyoka ngo te lokuta ba yoka ngo ba yebi ngo mais pourquoi on permettre bateau ba vanda pembe na bino pendant que bino bo sali succès bino boana bo ba icône bo ba guide suprême bo ba modèle ko sala ba gère ba émission bo faire voir ba jeune o bo yel lelo o pesa ba force na courage ko faire voir bango ki mutu mo yeba yi Bellevue ndo vanda na ngirenge mutu mo yeba yi Bellevue ndo vanda mutu mo yeba si la vie na eboye le lhomme qui a moto le lhomme payé car bon c'est bon courage n'espoir bon faire voir bon que vie to pe satan attend to concentrer na boulot ba genre ya ba conseil na ba mission ba serre na biso fait ba sala yango wana to ba lobela bango fait ba pesa ka message wana pour na ko fortifier jeunesse pour na ko pesa jeune ba jeune courage ki biso pe to zelo wa bino to tambola makolo ba bengi biso lo ba la patronne to uta ipe danser ko pesa bango mais bino bon permettre battement ba pembe na bino ba na ko insulter batou tu vois. Et puis, on va bêtise, beaucoup de comptes plus loin, beaucoup de la vie privée à Batou. Au moins, on va vendre na plateau, tu vas vendre ni ba mono lobi na bango. Yebi sanga, ya on a biso ke bande ko ba tourna pe na bango ba choquer. Ba misu ba supporter ka ke po na landa enfant na mais lelo lobby. Bon, c'est révolté. OK, en vrai. Et puis sachez très bien. Pardon na Katioti. Mbelo ba aussi ebisa ikata bango. Loi karma existe ndeko na ngai mutako sayoti succès à éternel les athées Bellevue lelo au leka si la oleka ba oleka ils attendent na bango to supporter ils attendent baninga to betela bango maboko mais ce n'est pas dit que bon mon nyoko la biso bon mon faire souffrir biso ba artiste parce que moi na mo bo avant na pembe no boye afi na collègue na yo ayi souffrance musala o to na ni ba producteur ni ba partenaire to souffra biso mo to mo ba producteur pour no bimisa mutu na monde théâtre lelo za pasi grave. Mais ce que nous trouvons ici, nous n'a pas info personnel. Mais moi, mon boye, pour le belayo. Est-ce que pour le bela Bellevue kandi, tout le bela sila bisalu. Est-ce que faut na finga bateau, tout le boye fort à bande comme susu. Le lobo mon boye ba fort à bande comme susu. Ça dit, bozu ba valeur bo kiti si ngo bo mo tombo la ba parvenir ba ti valeur. Aujourd'hui, sur les biso qui va qui star ba kumisa biso, so ba star na biso, banda ba bande ça ba filmer na bango. Bon ça va filmer moi c'est éducatif mais va filmer là bon on a déjà va projeter ta filmer na nini moko projection filmer non va projeter ta filmer quelque part on a festival moko ni Bellevue ni sila so so on na ba niveau na mais so c'est que ba ndo nyata biso lo ba kaya sa pena ba nyata biso ba na bango mais sérieux faut à la clair mais pendant que ba père na biso ba rock bodo ba grand nom parce que on présenter Congo na ba festival à minene mais ba valeur a bon to lobela ngoti ça on aura membre miki atina te biso ba film na biso to sala suka na communauté congolaise trafic ça ba frontière te so repon lui on a félicité bande on a biso ba musicien ba sala effort moko boye musique kitaki ba tomboli musique lelo na Afrique so botanga parmi ba musicien botanga ba musicien congolais ba fali baza ba innocent yebisanga na Afrique ah so botanga ba artiste na maboki na biso botanga na comédien. Non, à part na monara président Lombe na Bellevue ne bagenda jouer na Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand même c'est bon, ce que ba biloko bon photo lobela ba valeur bongo lelo ba ki communauté muso yambi ba. Non, ce moniteur na biso exil pechanga lelo tourner na Nigeria. Lui c'est Rwanda biso ba stande bango. Asa mambo emuna na kimia. Ana posa ba fingele te. Si exil pechanga sala succès ya makasi awa.
bato afingela ye bato te aleza mpe bandeko na ye te ozo comprendre lelo oyo jouer na ba Nigérien ba nini ba finga ye ole ba betele maboko bo finge imagine toi mais oh fierté ko sala kuna drapeau ya Congo tara lobisa baba ba communauté mosusu oyenga na ye eza ba Nigérien ba Hollandais ba Ivoirien ba Camerounais c'est dit mais biso to suki na communauté congolais ne sérieux mais to miche da ba star ce ko ba biloko yo il faut biso to lobela rango faut c'est dit to na mambo bele faut to lobana gouvernement na biso soutenir biso ba artiste plutôt faut faire face na gouvernement na biso et ce gouvernement au moment na biso ba ventiler parce que maman livre kutu ndenga zayi ex première dame azayi pembe na biso ta ba sanité to laiti ta biso ba to laiti maman livre kota miniature parce que imagine gouvernement a soutenir nous na mi bo sérieuxté salité a mon ami kele ça dit maman faut faire face na gouvernement lelo artiste ça la 20 ans de carrière a pour faire le fang wa famille maman faut to lobela yango wana ti vraiment artiste en kufa artiste sali carrière a kufi boy ba ne ba bénéficier ba œuvre niti même photo sala yango wana ti parce que maman bon to lobela yango ti metero minga ki eyeni même so jour so na vandi boy na chez YouTube to zaki en famille boy na ba vena ngamo autorité mais même so mais mon virgule les autres mais ya maman mais non c'est choquant. OK merci beaucoup en vrai dire c'est que toloba bango moko nde baza auteur neti côté si la bisalu to tu be vikand de quoi bango baza auteur ya mambo parce que ndenge utukolobana bato bakomisaka bango bato bafingelaka bango bato ntango ofandi ke yo moko lobi ke non bazofingelanga mutu moko kingani c'est que nga funa benga mutu wana non bokenda ngo boete botika so ntango yo azoleka azoloba eloko te nazopesa accès na bato voilà yango moni et comme basoupçon mpe ndenge toyokaka lokola ke bango moko mpenza nde bafutaka bato wana quelque chose de peur ke bato na baleka bafingela bango bato Charlène na surtout c'est pas ici bas solo ni matembele obuka matembele oloni ngai ngai obuka ngai ngai ça dit loi karma existe olo na obuka ngo ça dit so ba pesa bato mbongo na bato ba ole ba mbongo e kangama bango et puis ba mbele ba osebisa kangama émission ba bomba ngo bobe nga prophète mbeli na bango ezokisa bango par là na oloba nini et choquer biso nyo surtout ba artiste parce que eloko yo na to landa message ya sœur na biso belle vie à lancer message pas ba famille libota mais tant on lancer message pas ba famille libota ba fanatique nyo surtout te ba lingaka belle vie ba finga na ba commenter ya ba fanatique ba fana pena sepela na musala belle vie suki wana si fa soutenir belle vie ou soutenir œuvre na ye mais on ba finga ba tout tant on lancer message que na bato ba lobelanga ba chronisima mutu ba chroniqueur nanga tutika to boma moto wana to moni ko cibler bango mais tant on la fait ba famille libota plutôt ba famille libota nyo surtout ba finga parce que même biso ba parvenir na o na loba na ba 3 comptes 4 comptes ba misuba sala ba commentaire wana ana ba kukuté amoni mutu mo bo leki bo sepela ne ka te bo pa ngai na ba kuku boye mais yemo comédien je te dis vrai bon là c'est ba kuku na mona message ba kuku écoute ko bima dernièrement soko fingi batu o là tsango si la bisalute assumer responsabilité no fingi bat na télévision pour y jouer pas si là comme ça parce que et comme il faut mutu mususu ana 5 comptes amoni mutu ayibike amutangambo ngana famille libota a commenter mais yemo ko de ka mutu akanga linga bate pour créer des ordres mais ba ça na biso ba ko arrêter hémorragie ndeko na biso pasteur de la foi collègue na biso a lancé un message mon fort ezaki spirituel o bat ba comprendre c'est mambo ndenge kende boyana ba dégâts o osala non esali dégâts te oyo baza débit eza débit bato baodaye kanga bokangana bokanisana donc bato baodaye na mwambo siko so mutu adaye après boyolela bondo bete ba souvenir malamu bobete mpe ba témoignage na ye po boza mitema mabe parce que nde toza boye diable alingaka place oyo boyokana eza te ces derniers temps théâtre eza kokufa parce que bokabwana ezali na banchao misusu parce que bamisusu baya na théâtre aya chao na quartier na bango ayanika na théâtre mutu esangisa biso bafula mopepe o bakenda bakisi na bango bafuli mopepe baosepela na séparation o oyebi lelo oyo banigérien bazo évoluer makasi na lande mission sœur na biso pechanga loba bien que banigérien so comprendre bacomprenant oyo eza business na bango baogani na business na bango c'est à dire biso tosukaka totekaka na plateforme mo eza YouTube to traverser ba frontière te mais ba plateforme eza belé oyo lo baogani le bambongo imagine toi lelo yo force à Sila Bissalo, force à Belvika, ils sont sangani tout. Tu es na plateforme mususu, ba fanatique na ba onde ba rebelle bo ba landi bon. On veut combien tu gagner. Pourquoi pas te coup frapper ba millionnaire? Millionnaire dans le monde de théâtre zate. Millionnaire dans le monde de théâtre zate. So ba valer vous faut tout le mambo le ba bien tout le ba rater tout le ba insanité mutu va ndaka boazu vite va mutu talent na télévision.
yango ba sœur na biso ndeti nga na osenga bina ba sœur na biso ndeti ba peshanga aza modèle aza icône bino bozui grâce à obima mboka bo travailler na bande ko libanda bo pesa ka biso chance ko lekata ata oleka na émission tata na chaîne ata na ba page nous sali vidéo mo bo ya ko faire voir jeunesse ko pesa biso courage ko laksa biso comment bande ko bazo évoluer libanda comment bande ko ba travailler di ndeko aza conscient azwa conscience sur mon avenir pour na vie na nga na travail na boye na sacrifier jeunesse na nga na olanda nzela na o ayela musala mais ya parvenir ba otika la ka bon niti leo nalandaki mama moko boye mwana alobi no ye fo akende ina atanga sala art fo ya osala terre mamango abi non c'est impossible abi art eza métier moko ya bandumba bamandia bandumba bapede atraité mwana bakombo nyonso mwana alobi non mama nalingaka yango oyo abi non jamais ntango naza na vie non permettre yo mwana ngo osala mosala oyo tala nyonso eza ni suite ya bino moko voilà bobebisi image ya théâtre na biso lelo ko miso babika film asala ya théâtre bayebi ndumba en tout cas film asala na théâtre ata mobala yelaki oyo na film ya sérieux ayaki na relation moko za sérieuse so ayebi kaka ntango bikaka théâtre andera musala ya Charlène na kati yo te même andera libala na ba misala et puis là ba confiance mutu soso bosana faire na comprendre que artiste va traiter onde mo mutu za vantire mutu za boya ça dit bande ko to sala ki effort ba artiste ba bundaki lo ba tombola culture na biso ko matana mo niveau oyo ba pesa biso ta mo valeur parce que ba artiste avant le bazali na valeur te mo valeur a mukio to zui au lieu de continuer to s'exercer na ngo soso lobi to ko koma lisu e ko bakisa malisu mais to zui to kitango parce que le théâtre na biso za na kikuku to tchongo na kikuku parce que so to tchongo na ghetto za na mo français kikuku bena na ndako ba mpuku kuna ba to tchabo na bantaba ça dit théâtre na biso no ebimi no ko libanda te vraiment mais to betaka tolo ki ba nigérien ba ivoirien ba copier biso ta bato bazui idéologie na biso tala ndenge le ba keli liboso neti lobinga mona fa ina otala cérémonie ezoleka ya ba sénégalais pour la bataille des chéris yo mo tolobi anzambi nga ce biso bito ki ko koma ba niveau to réaliser ba film le rôle la boule mais tout ça capable de réaliser ça parce que tout ça na bolingo tout ça ba conflit donc on a bien te po ba sénégalais ba sangana pe na ba ivoirien ba jouer film non lelo yo so tali ba sénégalais ba ivoirien ba nigérien na ba tanzanien ba évoluer mais oui so to tikali ga ba ikonne to bande to tikali sima to sala iloko te to sala effort moko te tourner toujours en rond parce que to pesi ba parvenir chance to pesi ba parce que loko sala lelo yo mutana tala na ye film esenga profil na ye na obengete pas za mutentela jour aboui na bomi de amba mo musala ngoti nete so comprendre na bomi musala ngoti to relation to koti neso divers na ki amitié na musala o mais pendant que lelo na biso ba sœur na biso musu ba mikolo ya mama passa na théâtre banda théâtre liboso ba chukuma yebisanga sœur ni aleki chukuma to veni aleki chukuma to na sola bo to ba diverser na biso ba collègue na biso yo mo fe mo bo ganga star yo sœur mo ganga star oleki chukuma na moto Regina moi muke mais so tel ba héritage ba na ya danger ba le Nigeria kufi bo tiki ba école ba université mais biso so kufi awa o tiki biso ka apanza libala batu yem ta botola mo bala batu yem ta botela mo sabatu omona o biso to tika héritage biso to tika to mo zanga na ba idole mutolo ba kena sa théâtre idole nous to na ba idole te ah bon to na ba idole te idole ni na Holanda yo mto botola ba sabatu yo mto botola mbala yo lesbienne to na ba idole te o tikeli ba pedula cop na ba ko dominer ba lele bo ko dominer ah tout ça musala ko elo 500 biso boza boulot ça dit son na solo la boye na passe na mutema parce que naza jeune na sacrifier jeunesse na nga musala sala yango na yebi na okena mamba biwote na vana na simba kaiso ni nga musala nga yango yo ça dit nzamba pesinga na lokwa bilanga nzamba inspirera nga kitela nga inspiration surtout to sala ngo na mabe faut bien surtout de bénéficier le artiste ku fatiki bana pauvre lelo bana ba artiste kombe so ba kufia muninga na ngai ba kinotela ta bana bango ti bana ba souffrir pourquoi pas balela ba œuvre ba parents na bango comment to bunda ta ki bana biso ba ko makelo so na daye bana nga batika na héritage mo balela ba œuvre na nga lelo ba sœur na biso soko dezala soko da ki pa bino te vous êtes artiste non non et tu pas raté je te dis vrai ba sœur na biso ba so ba film bien éducatif biloko ya luka bozwa temps ya olandela yango wana pour soko da futaka bino parce que mbongo ekotaka pona ba artiste pour soko da futa no tant que tango ni ya pona yango bebino boke na ba fitilité voilà moi bo bénéficier de ça que
ton a droit na biso na mboko faut déclarer mais le artiste baolé nango ministre de culture et art to yebi été to mona été je te dis vrai ba tout ça bi comme mona été vous comprenez mais faut sur la na biso ba artiste ba mona biso to za sérieux mutu to comme ko kima biso comme banga biso to bisomo et ça la passe. Ok, merci beaucoup vraiment aux autres répondre kitoko peut-être kende kitoko l'émission à biso to ko zonga linga moko aningo lobaki non nazo jouer nanga parce que chaîne non lobi que soit qui problème mais ozo jouer non na ba ni na ba mususu et tant oyo obongisaka chaîne moko et naki ko ta l'émission moko Nathalie ndeko na biso chroniqueuse na biso artiste ndeko na yo concert na yo artiste a télémaki alobi ka bio il faut basokola yo to oluka okende koluka basala nzambe ba prier pour na yo parce que obima na septième bagarre parce que ye moko amona yo déjà kutolo ko bomba parce que ye moko akanga na septième bagarre obima na mengu donc yo faut ol balandelo ba prière de peur que ozonga ne mozala ki na éviter lelo komande ngeni tendresse Nebi ils ont tendresse, Nebi ils ont mis sur le lot parce que les bâtiments les gars va vidéo na bon. Tendresse c'est ma sœur, mis sur le lot c'est ma sœur. Ça dit au moins il y en a pas respect na bango. Pour moi na noko na hôtel matin na télévision ça na ba j'ai ba ça na bango ba finga. Nga elo no singa na o mi se respecter. Pesa nga respect nga na pesa kayo. Et ça la bien. Déjà ko bimana 7e bagarre c'est faux parce que mambo yango to loba, mambo to loba tout à l'heure. Ça dit ba fanatique na biso ba na posa ba vie privée na biso wana te. Sikoyo soki na 7e bagarre na bimene no wanga nango pourquoi a moi c'est kitoko webi oui asa vrai chéri no wanga nango te mala serma quand même te ça le côté mambo ki ser na mambo ça le lote ya bolingo na verset biblique monte comment que moi si boye azana âge et précisément mambo wana te mais ko loba ke vie na biso faut ba ke sokola ngo déjà c'est faux parce que ngana na tikalo bana 7e bagarre te et ça la passe le 7e aza pe responsable azana foyer na ye aza pe na mbali na ye akoza pe na babokilo ne o ba otala ta sur internet. Est-ce que c'est important les fanatiques et 7e bagarre on a besoin ya ko c'est bon mambwana tungani na buna na relation on responsable na bato bana simana nga na bato ba respectanga bana 7e bagarre so bakutela ba benga nga tonton so na kutena ndako ba benga nga tonton mais pourquoi ko ba bêtise abongo nyoso kaka likwa ba $10 likwa ba $5 ya nzala ndé sala bande ko na biso vous comprenez non ça ba mission bon les argent sale ya on ba sœur na biso Belleville na sila bisalo parce que nous surtout bon sala bo soto na bango surtout bon sala et la tabino parce que si la bisalu aza fille de caractère au biso toyebi na ndenge biso toyebi le ya ko permettre batabongo te maintenant et comment tout le monde comprend te ndeni batabongo bo za pemeni Belleville toyebi ka saka dou batabongo bo za pemeni ndeni po ba finga batu na kombo ya bango lelo oyo ovandi boye na otala tendance au mambo bongo na télévision so ba memio na justice oza na preuve et comme ki bolingi batu te bo mema muninga na justice to bomie. Ça dit, maman, on a ma bé en haut. Si on a un problème dans 7e bagarre, on a réglé dans 7e bagarre, pourquoi on continue à battre le maramou? Bateau bazan, donc bazan, les bandes de maramou n'a pas bêtise, mais puis bateau bazan la bêtise n'a binoté. Na respect on a zara na on a une rôle bani maramou sur la télévision, mais n'ebi si oka qui respecte ngani na respecta karo. Miss Lolo respecte ngani na respecta ko ça langa bien. Donc ngana za ba pédulaté na ngani, yo, ta nesa bimana nani? Miss non ça la côté. Ngana soli, ngana na soli ba comprendre na geno ka sololi. Pour ngana muta ba bêtise te ba ko tsanga ba terrain na bango ba bêtise te ba tsanga na ranger na ngai ngana muta pembe ngana noko mo bona mi se respectera ça dit respect dignité to personnalité ba somba ango te respect ba to pesa ngai na sali be fort ba ba respecter ngana na imposango parce que mutu mo ba vanye ka bozu respect na ngana na ndiko ba fongo nyatango na salité donc non sepela na ote carrément non sepela noté non pesa peta wana te donc na zana besoin ba mambo te parce que c'est trop ba to tindi langa de gauche ba lo ba ngai donc c'est comme si ndena yuma ndena osula boye ebiki na yuma te na bi polo ba bien o senti que na lo ba bien na lo ba pe bien ngana ko lo ba na ke na osula pe na recadrer na fingi pete mais na recadrer yo mais na bi polo ba mais to na posa to contre ba bêtise na binoté na focus na boulot na focus na musana nga na faire voir na bateau bazo kanisa parce que na bande kuna batel bande pe babenga ki nga déjà na tikala ozala mobile 7e bagarre te c'est faux parce que 7e c'est ma sœur comprends to boy te bolingo ezalaka partout aza mwasi nga kuna okina nga mambo biser aza mwasi so ave mwasi kitoko so na bimene na lono wanga na te mais na sala yango te mais aucun peu long concernant ma spiritualité nini te moment nini ezana ngotala ba via bato vie na ezandeni oya yimona José Baila na to sola kana bana na ngai
bana bado tinde ngai biloko na azasi biloko ezo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekomaka te. Mais bazali kuyiba. Ah, na lembi na lobi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki. Ndenge te biloko. Ekomi ndenge kanisa ki za mondele. José Bayila aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Bayila. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yo biloko kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si. Ebo akazi siki kaka. Nangamba vraza. Na tena baza continue. JB Service akuna Ezali. Ezali leke. Angolais narite. Nanga Angolais bezeli. JB Service etat des amis totika tolobisa bato mabe te toluka tobimisa bato mabe mpo nini vi na ngai ebongi te esimbi te nde nzambe moto asimbaka vi na ngai nayebi na ngai moto asimbaka vi na ngai aza te asimbaka vi na ngai kanga ngo kaka boye nasala daichulo wana ebike grand pote tosali nazalaka ngai na respectaka motu nazongi selo respect oyo opesa nga ngai respect eza teke ifo oza millionnaire nde na omogumba milo ngai nasala yango te non pesa o respect parce que oza humain oza être humain oza mutu mais soki ekomi kena banda ogumba milo na osala yango te ata oza milliardaire o millionnaire eza ya yo eza yanga te ngai respect na ngai faut respecter nga nga mpe na orespecte yo so respecter nga tobungeli nga na obungeli 18 000 fois nga na bongo faut respecter nga donc c'est-à-dire nayebi biso na télévision respecter nga nde na respecta ko esala bien Miss Lolo respecter nga nde na respecta ko esala bien nga nazwaka bino basere na nga bino bozwaka nga frère na bino to garder respect wana to garder amitié wana to wuti loin toyebani lelo te na bango mais surtout bandi obebisa barelation mo to wuti nango loin mpona naola na intérêt mo mpona okumisa mutu moko boye ndeko na ngai lelo yo bozokumisa basere na biso bobundela basere na biso imagine toi na ba mbongo oyo ba bazwaka ba argent sale ba potsa na ba chaîne na bango mutu moko te ayada ata $10 apesi sila bisalo tolobela kombo na yo na chaîne na biso ekotsa biso mo basala yango te pour vous dire que ba okabola énergie na basere na biso mais basere na biso faut ba comprendre mambo wana eloko na kopesa bango comme conseil ya mitu ya na yebisa bango ka gloire eza mpona nzambe et puis nzambe alinga okabola gloire na mutu te Belgique quand des chrétiens si la bisala des chrétiens donc on comprend le message nanga et puis pour si la bisala linga il faut aussi finir les batute na mona sœur nanga linda az approche ya si la bisala niveau si la bisala linga kaye linda na finga na télévision te Madame Kolomote belle vie na mona kaye na sœur na biso deko moi so nani aza coordinatrice na bango kuna nani Sylvie belle vie linga kaye pe est-ce que finga dabat na télévision est-ce que pour nobela ba œuvre ya belle vie il faut finga bat pour nous la musala si la bisala faut finga batu faut tika ko choquer batu faut tika ko blesser batu c'est choquant et puis batu baza fatigué na makombo wana comme ka sujet belle vie si la bisala batu baza fatigué nango faut tika batu basala musala basala biso ba comprendre énergie ba okabula na ba ndeko biso au moment batu fa batala filmer batu mususu auti kayo ba stress fa se défouler akio tala filmer takio tala na ye buzo ba batu wana bo okabula énergie na bangoti lelo pour s'imposer bon batu fingela batu te pour beaucoup de gens qui ont fini la batuté mais pour vous permettre bon ça anil bazala te bossa musala
Bon éliminer batana pembe na bino. Bon salir bino po lelo succès et roleka. Après succès, bon ça comment continuer carrière té. Pendant que bon kabola bango na bande ko na bango après succès. Après succès. Bon pour artiste msusu bo finga nyo surtout. Ndeti nga lelo na ba comédien ba vanda pena boye. Ami sous-estimé mon ndenge simba te na mona ba yuma ba miyebi te mutu fo miyeba oyoza. Parce que lelo époque monde toza boye na saison ya nguba. Manga pata te pour sa saison nguba tika ba consommer nguba manga la les saison nga ba consommer nga lilo c'est na biso sila biso na biso ya c'est na biso Bellevue ngata na ngezala tam suku no sama mbukuleka o bango ba sala mais mutu mususu amona ngote na vision te amona ka ki asuki fine suki awa likola $10 likwa ba benga ngate te ngaso ba benga ngate no sa théâtre na ngana no sala ko tsana chaîne nga so 20 personnes ba sala ba tala nga musala na ngana no sala musala tu vois. Non, vieux le côté, tout ce qui est le roi, bon choqué batou. Dernier temps la tozala kana bande gomususu, au fond de bena bande gomususu yo passe même bango moko. Ndi ba vanda ka bongo, lelo banda finga la bango batou, mais bango finga pe bango ba finga mangole ka batou tout, webi. Obi ba choc ni do choqué do tchana mitima ba sanga na bisona. O ba ala ta kara te lo kuta. Ata bazo réagir te mais seulement. Bazo réagir te mais baza choqué moko na vanda dernier mona sanga na biso mo boye. Atangisi ma ya misu. Ah, ngapena ba finga ngabuina balela kana bango nde bayoka ka passe est-ce que bobo mabango tu as besoin na bango bobo mabango tu as besoin na bango ça dit ba sœur bo comprendre que musala o ndem de sali bino beaucoup ma danger beaucoup ma place beaucoup mi mama finga te bo arrêter batina bino bo pekisa batina bino wana et ça la propreté même bandeko baza pemé na bino na biso ba ya ko sa bino ki yalelo mami kingani ba se pelate na mitima ba se pelate so ba bimi en dehors caméra en dehors na bino balelaka. Ndeti nga na ko souffrir na problème te so na mona os jaune no so jaune so na moni bleu no so bleu donc moi c'est comme ça donc nabi baba sœur na nga baba ndeko na nga baba collègue na nga ina na problème na bango te donc non lo ba vérité ah ndela lobi na fingi nan mais na faire voir bango réalité place ba vandi bango na nga lo sœur na biso sila bisala bisanga linga bato ba vrai na lingo za vrai nga na vrai et Belen ming bazana premier on baza ba hypocrite ba mama na ba hypocrite saka bango ba kumi saka bango bazo kumisa metango okepi mpanzi bo akomuko abo bango tala kuye ami mona kasala ka boye to zela ka success la ba lo ba bongo na ba privé ya solo oh mais ce ko boyi ni sa bango na bandeko na bango après carrière pour théâtre ne to za bo moni guerre oyo ba bo comprendre ba mission c'est bon ba ko sa guerre ni ça akuta na pa mande biso okuta na te we kana jibe ku malgré tout ba guerre na ngo le ka me bando so la bien voilà bando so ba la tsango pinda batu ke bando so la bien na suka batu ba regreta ngana bunda ngana sona ah bato nzoko ba joa biso na morale alors que bango nde bazo kana tini concurrence loyale les normal pour na boulot mais concurrence comme ya mabe o comme pena ki na oluka na nwende konanga mais fort ande konanga na oboya carrière na abunde comme si na niveau na kitisa ye muto oluka lelo biso ton to yekola ah bon enseigner biso ki artiste protéger a plus carrière na carrière na ngaso ba bafongo ba bebisa ngo na osilika na se révolter parce que o ba bebisa ba carrière na biso ngo no solo la boy na ba rage boy ça dit après succès tana bango l'autre vanda de mona ba chaîne mine les alaki awa leki lelo za bango ba oleka ba yaki ba SP ça ba zalaki lelo za bango ba oleka pe lo bi chaîne musu ya siko yebisa ngai ba otika théâtre pour nous boka bola bona ba ndeko na bango ba otika théâtre c'est ba sœur nga na yi plus ko interpeller ba artiste conscient puis ba sœur nga ba artiste ba talentueux ça dit non so la ba comprendre place nga na za ngana nga ni hypocrite na yo kumisa nga mutu te na yo za pe mutu te na yo za po mutu te na intérêt na côté la Belleville ina sila na intérêt na ina côté la sila na ina Belleville na ça na ngote ba sœur nga zo comprendre na ni pour ni contre et puis dernièrement on a gagné la journaliste moi na ba bana na ba ko ni faute wana ba connaissima mutu aye bena sanga no fait ça l'émission mais faut pour na camera boye yo na bete mbata nkulu kwanga boye sanga ba kamba kande zo bomambo on a ça na ngondeti bino ko ça ba di fanatisme na bino na nga ba sœur na nga ba collègue na nga mais peut-être tu es le seul oh ça non pour tout alors que belle artiste presque qui lelo nzala zo boma biso na mpiaka musala oza musala passe to na ba producteur te on est to bunda to comme na ba manager to comme na ba producteur to na vision te to mona awa to mona lobby te héritage ni to tikela ba leke boya lobby na sima bana boya na sima to tikela bango nini théâtre kufi c'est choquant musala ba papel lombe musala ba tamayele musala ba to futela ba minerva ba kenan ba université musala kufi na ba tanga na ba
musala ngo ekufi to bombango comme musala ba vaurien mutu mo usina na mopono kuna asali vine ki ndumbe simbita yeka na théâtre alati casquette ko artiste ko finga batu mutu mo sali ba vine ba ki pede mabe na ngona théâtre alati sango casquette ba artiste ko sambisa ba artiste musala ekufi ba papa ba olela ba mama ba olela musala papa lombe responsable le papa chef akufi na musala théâtre artiste papa lombe as artiste as avocat as na taba titre belé mais artiste ba président bodo musala na bango bango totala musala oyo tona ba bana tona ba ndeko et musala soni même na famille so ba bi que artiste mutango mona ka bango ba PD ba lesbien ba simba ba kisi ba boka na ba maso yango te photo te ya batu yango te za musala na biso tout ça, modèle, faut tout ça, modèle dans la société, tout ça, c'est modalité. Et ça, la passe. Où allons-nous, tout qui n'est wapi, nous sommes les koufis. L'artiste, beau se révolter, tout se révolter, tout zonga, tout élément. Tout élément, c'est pour la présidence, c'est trop véridique. Hier, ça a clair. Aïe, il valeur à Moussala Naé. Tout élément, tout le monde, tout koufé là, $20, $10, t'es on l'écart. Oh, tout beau, mais ta carrière. Tout beau, ma carrière. En tout cas, on a peine ça la passe non lila non lila non lila donc nzamba sunga biso na message na ngana lancer ba artiste conscience so ba uzala conscient ba comprendre tout élément tout se révolter tout bunda pour na musana biso tout déclarer ba droit na biso tout longola ba anti valeur ba parvenir ba yuma ba connaissima mutu parce que ba connaît oui mutu oh ngana talaka bande ko na biso na soit disant ba mbinga ba artiste bazaki ba artiste ba se révolta bien sûr vous avez ba artiste simbe binote ko simbe bino na chronique parce que bato faut pas ça ba gérer ba conception de mission pour nous tomber la culture pour nous tomber la valeur ko ba bien ba artiste ko tomber la valeur parce que yebi sanga bango ne so do na ba cahier de charge te cahier de charge bango zaka moko et indie il Montepelli bango to na conception ba moko ba na conception mission moko bah on cahier de charge et puis en dehors de ça nous tout le monde ça émission tombe la culture mais tandis que vous avez artiste vous dit souffrance artiste vous dit pas c'est biso tout le monde aka vous savez émission pour nous tombe la valeur artiste ta kufi pauvre mais qui n'a honneur amona ki banda ko considérer nga na mboka na société na ngai ba considérer ngai mais comme ma bébé comme ko finga ba site pour côté la vie privée ah mais non c'est choquant bois méchant ba pédulo bois faux ba lelo bois faux bon ça faux bino. Ok, merci beaucoup vraiment, c'est touchant. Moi, tu n'as pas dit qui m'a vraiment la talo vraiment le bantuka, talaranga moi ça n'a pas parce que l'eau est dérangé ngami, parce que na linga théâtre na biso, pour na linga pe mbo karanga, na za pour ça to ke deli boso, mais mambo te ngozo le kabezo ça la ke ennuire musala o ekitisa musala o en tout cas ça fait très mal. Donc ngo lo bananga mon enfant en tout cas non qui m'a mis ce tamboli, non qui peut na monter ma passe. Franchement devant mon Dieu. Donc il peut na monter mais swinga ma case parce que quand la bazin le quoi bino me consacrer vie na bino na musala o c'est qu'il faut bénéficier na quelque chose si tangu bato azo bebisa musala moni ke bino bo bénéficier parce que boza futur pe ya lobby ba star ya lobby donc bao bazali boso faut ba bongisa la bino nzela de peur que bino pe bo le kala facilité ceux qui ba kuna ba bongisi te batiki ba mabanga batiki ba bino tombo ya mo bo le ke ozala te ils a grand boulot ba pesa biso grand boulot na mo a dire ya ko bisa ba la émission et na mo a dire ya ko bisa ba fali na bino ba tout ba consommer théâtre na biso awa parce que belé bazo ki ba décision ba ki en tout cas ba olanda lisusu te belé na tana ba commentaire belé vraiment bazo ba décision ba bi me vota la novelas musu so bi me vota la nolo musu so bi me beaucoup tata abi théâtre congolais ba boyi na bi te soko ko sana mo a dire ya koloba na banque de peur que baza bat ba occuper ko changer parce que ceux qui vont ba dire kolanda bino e baka to kiti lisusu ya fo na biso ke vanda ligwa mabanga apine na raté so ko ici mabanga no longoli et vande wumeli sachet ça ni kufit ya no wa théâtre na biso en tout cas si faut na zana mo di en tout cas no singana no bolimbisi au nom de tous les artistes comédiens ou ba choka bato et puis na bande ko na biso ba parvenir ba yo blessé bat na kombo na biso ba artiste na sengina bolimbisi parce que bato belé baza choqué ngamoro bato komelanga bato benganga mutu tout sotindela ta lien boya na linga subi le côté muta siliki penda fâché otindela bino na bino bata théâtre té ça dit c'est choquant ça fait mal bato bando yamba biso maboko za kana des sortes maboko za la ki boy bravo ba obeti la biso mais lelo so ekomi boza ka maboko mais comme il y a regret ça dit biso ba artiste tous eu conscience ndena interpeller pe conscience ba ndeko na ba artiste to longola nzala pour musala on dem ti beaucoup la biso musala on dit ça qui to vivre lelo so beaucoup fika likola ba $20 ba $10 bo ça ba émission pour nous ba ndeko na bino et ça la passe
Et puis bande qu'on a biso ba artiste tous à la soudé parce que unité babi union fait la force nzamba vanda resika bolingo ezali ndenge to côté esprit ya séparation ya division boye diable a dominé diable o linga te que tous à la ensemble tous à la uni tous à la bomoko ne to ça la force ne to tombo la culture na biso lelo oyo ba Niger ba le kabiso parce que biso bolingo zate lelo force sila force Belleville force dinana force pechanga force nani yango so to sangani to kende to tombo la culture total la preuve est que biso moko on a lancé un message pas ba artiste comédien avant to zaki ça ba film to bengango banzonzingo to ndo ça ya CD lelo ba contenu ba film tikala na mitoba to biso lo to ça ba biloko eleka inaperçu parce que to ça biloko moko boye to za petoté yango to mona ba biloko na biso ezoate e kendete ba histoire na biso to beta ba histoire bien mais simba te crocheté parce que histoire ils ont succès zaté les autres devant tout temps ba techno malewa tout temps ba cousin tout temps nini na ba contenu na kati parce que bande kwazo temps sala on a mubo sa musana bolingo ah o sa musana ba enmtema no linga ndeko na ngate na ba en na ye to sa musala to avrete to sala ini to za bomoko to tombola culture na biso et puis na bande ko na biso ba diaspora bolimbisa et lo monga na senga bino pe ndenge bino bo baye biso ndenge biso pe to lela na kombo na bino to lela na part na bino na ndenge nini na sens que bino bandeko oyo baoleka na télévision ko fingaka batu tongo midi pourquoi ba croire que baza ba star parce que bino bo pesa bango mutu makasi bo permettre nga pena lo ba vérité to lingaka bino mingi bo pesa bango mutu makasi ça cela veut dire so mutu aleki afingi batu bo tindele code mutu aleki afingi batu bo tindele code amona ke bo soutenir ye mais so bo comme une opération ya ko se désabonner na ba chaîne ya bato tout ba fingaka batu ba chaîne tout ya bato ba sala ba site ko nouer ba carrière à bato je ne pense pas ils ont moyen pe ko sunga biso parce que le long tout comme na facilité va na chambre ne bo abike ara ba boni na ye abike soit che bo soutenir ye mais so bo comme bo kati ko soutenir bango parce que muto azo finga bato et puis bande ko na ngai bino bande ko bo finga bato bande ko basi lobi bo uzana mabala boye ba ke internet ba chroniqueuse non pe se bino conseil boye ba ke internet etikalaka mambo bo sala bo futa ngo tout c'est pas ici bas lelo bo la nango pona énergie na mbongo ya na suka te bolia ba argent sale o bolia luka mbongo na mutoki no même bibelo ba biso l'homme doit se battre bunda na mutoki no olia nzamba o soutenir yo mais bino bo sala bolia ba argent sale parce que bo moyo ba carrière bato bo bala bo bota bana bino bo mona mambo pe ba subir mambo parce que o bino bo faire souffrir ba bana bato et puis pour ça je sais très bien que bo zala lobby na banda ko mabala on dirait ba chroniqueuse non le surtout bino basi vous pensez rater que le boza banda ko libala ba bokiloni va permettre moi si mo boye azo ba via batu kutu avanda na bango te bi bango te obimisa na télévision bon ba bokilo ba permettre bino to bo comme ça vie na bino limité je comprends et puis boye ba que le boza pe ba pourquoi pas le boza pe ba grande dame na société pourquoi faut boza ba grande dame na société le boza autorité le boza première dame biloko rattraper bino yango na lusoko loba tout se paye ici bas et loko nyoso tolo na obuka en tout cas mingi on bezalaki te en tout cas na 5 bolimbisa na bandeko na biso ba diaspora bolimbisa na kombo ya tous les artistes na pesi bino ba détail na expliquer bino na faire voir bino comment ba parvenir ne ba kotaki comment ba parvenir ba dominer na lakisi bino pe ndenge ba parvenir ba mo kopta na cop na biso donc bo comprendre que o aza parvenir o aza artiste o aza parvenir o aza artiste donc bo sangisa biso nyo surtout na mbadi moko te en tout cas merci mingi o lobezalaki te na lancer message fort nebi ke batamayele ba Holanda batamayele ba comprendre batamayele ba yi place na za ba comprendre na souffrance o tozana on a pas tozana donc bolimbisa. Ok, merci beaucoup vraiment. Tout comme il faut chiter na biso na émission na biso, quelqu'un moi actualité à souka o ezo le caminito sur le toit, o na bi ke yo moko yebi. En tant qu'artiste parce que oza na kata mondo wana to ko betela oli suluté. Et lelo c'est un baga autebi ko likaka na chaîne na biso to na super promo, auto komisa ba promo ko lobi ke ye azali koko ya famille Libota. Malgré tout le lobi que non artiste yoza na ote pour mutu moko boyo za polyvalent oza na partout oza na pona tout le monde malheur que septième bagarre yé moko prononcer na monoko na ye alobi bien que yé aza koko ya famille Libota
monte ke bango moko pe ba ancien bazo s'aimer toujours ba trouble le ke bon faut ba kota amour wana bon déjà bazana ba part Charles non tu expliquer on la télévision très bien batamaeli ba otala biso yebi bato otala biso boye ba comprendre que mutu esala ça dit na biso ba parvenir boye babango ba o bo silité ba ninga o azwi temps afinga ninga na ye artiste ba parvenir cause à la fanatique ya ser na yo collègue non eza mabete o sepena musane eza mabete mais mabe commune ke na ko muninga na nga oyo artiste pour na ndeko oyo artiste pour na on intérêt $10 $20 on est comme mabe ceux qui septième moleki na télévision bi gaza meme ceux qui koko ya ba nani koko ya ba famille bota donc aza koko ya ba famille bota ba fanatique ya Belleville cela veut dire aza fanatique ya Belleville na koko ya ba fanatique tout ya Belleville mais le mal est ça soki ya commune aza ser na nga wana utaza muntu na nga itaka siko no solola wana septième bang donc yebena ya kati soki comme siko mabeke septième vendre plateau luku par exemple si la bisalo tout artiste mo na komba Belleville comme mabe to journaliste va parvenir ser zo point nga tenga na pesinga mot d'ordre mutu to le na télévision o artiste o ancien mo boyene na biso a finga baninga boko pa ga parvenir côté tongo to timbele lelo parvenir parce que batma o classer bango ye parvenir so le kika osel mabebo ba journaliste va parvenir ça dit l'interpeller pe bango o nga bunga o nga kende de gauche à droite à comprendre que bande on a biso ba comprendre bazongi si biso nzamba yebi pourquoi tchaka mutu pembe na mutu biso ozana pona osunga bandeko na biso septième azam meme tant pis azala meme mais ko lukate ko nwe bandeko no musu ba artiste pona Belleville et tika la osala mateke Belleville nenga za bon septième soit du problème aleki na télévision boye yo o fini septième ngana osala ngote ngara pembe non sur la pembe Belleville osala ngote o soko bat ba fini le batuku to avandi silence ba fini mo avandi silence boyo osala ngote tozwa leçon ce non ça la ngo pona linga ser na na pekiso te ko lingi me ko luka ko nwende bandeko mususu c'est pour mabe donc c'est ça. OK, merci beaucoup connu ndé eza mabe lelo pe na ekotala ndeko na biso concert na yo pe na Congo ya artiste so mama Theresia oyo azwa pe malamu na musala na mais lelo auten pe ko jwa ba problème moko ba ote ko tindele mandat d'amener o bakanga ki na problème ya cameraman ya famille bota na kombo ya Gelo Kimbi ayaki ya bande ko lukande bino ba musana mino bo sala ndenge singa ka ndenge ba cameraman bagenda ko luka place ya ko luka charger luka monter sala bo ayaki ko sala musala place sika mama Teresa répétaka et Teresa tango ye abisi ba propos moko ya mabe pona Gelo Kimbi alobino que ndenga yaki na sika na ya liena ya répétition c'est que aye ko sala mabe ce qui a eu ba problème ko na mutuni en tout cas sala qui vraiment bien té et yepé garçon a supporta qui té choc wana akene ko porter plainte et basuka ki na boloko et kotala lisusu li solo ya Kimpese et ute koleka o li solo Kimpese ba kene ki tournage na Kimpese mais le lo ba vérité belé o Teresa pa lo ba ki akobimisa li solo Kimpese mais le lo te kotala gola abimisi yango abisi solo Kimpese ke modéo abande ko bima na Belleville lelo esuke ligola na prison intact yo artiste déjà tant qu'artiste mambo tous les gars son abina landa été c'est faux na landa ki et au moins qui côté ndeko na biso Gelo côté sœur na biso Teresa yana c'est ma sœur aza mère nanga nazwa ba conseil trop pas mère wana nga na bena yebena na kombone mangalo la do mangalo ça dit wana mère nanga et aza parmi bato ba conseiller nga trop ngale na mona sorti médiatique mais na mona ki mais na lelaki pourquoi na lelaki mère yemoko ezalaki na sebe émotion salaki ba vidéo musu na sebe émotion na maîtrise ezalaki té et bien sûr notre dans l'émission mon mère reconnaître que soki l'état zarana pour na boma batuté l'état za criminel té ne bato tchage so même na l'état olingi té il y a des choses faut que na l'état parce que ben si tu comme mabe il y a naza responsable à la mère de famille oh le lo mutu so vana na télévision bo vandi bo finga Teresa vous en a souni Teresa soka zaki ya na bino ndako to maman na bino na famille est-ce que vous vando permettre au finge bon ana baleki pour ça comme théâtre photo manquer azam kono au photo respecter ça dit et ça lenga parce que mon ben si mutu so na niveau Teresa té aleki na télévision finga Teresa parce que pour aza soit disant mutu soki ya kingani
parce que soi-disant azam tel Thérèse et puis le monde tout comme on a acheté téléphone ba finir au banga respect zati mais nous on les a faute ya bango artiste parce que total la maman Thérèse y mon papa ça par na partie na ya ngona lobi mère na biso ba sortie médiatique ni azaki sage te ça qu'on a ces émotions na sakanda na bani na mère aza sœur na ngaza mère na nga asala ki on a sakanda et puis yemoko conscience ni sala reconnaître bana dossier na parquet nga na sepende ba comme na parquet parce que il y a des choses biso moso to se maîtriser to que non l'état za na chano pi l'état za na pour no chaper l'état za rater pour no boma bato comprends a cheper mutam ta comprendre pas ne comprendre erreur ne mutam ta comprendre so ki galère asilika ki po mona réputation comme mona epé ba tikele chance so problème ezunga na mutu na nga mutu so ko yape na se wana asali na mabe ebi manai koto pe nana azaki a se sauver parce que mona yike yo za kana kan wana ndeko mambo kan ça dit à ça là on a ces émotions ça dit bango balé eza partagé s'il faut tout ça elo comme mtozolo ba alors que ceux qui bazaki na bango na ba ranking te ata gelo nga yaki na ngo c'est rien zomona ce qu'on ranking apporter le côté pour balade wana ba beaucoup lango yango na tout ça la musala pasi musala oyo mbongo malonga te mbongo ne ko futa ba chika ba ne go bima na parquet zomona perte et apporter le côté or qui est sur la crédibilité na respect na bino mobo mutu so ko manquer te moni on a ba télévision et m'attraper qui t'a na pesa hyper na débit na lobi bien il y a des artistes devant la télévision pour s'exprimer te soko ko kono lo baté vanda na yo kimia ko fongola porte te mutu so ko manquer ta manquer yo à partir de la télévision oh tu vois il y a un côté manquement oh mais ce qui est vraiment c'est pas dans l'état n'est ba memi mambo na l'état chez bango akaboli bango na comprendre rien ne ou pas comprendre rien ne ba trouver solution na ka ya gola c'est ma sœur na vandi na hôtel ba émission ya gola na leli na benga ya gola tango ba kene bo pekisa ngana parmi pe bato pekisa ki parce que c'est choquant ko finga ba responsable ba insanité bongo na kimpesa ngo ya zalaki ko vanda bo modero o memisen kono bo pendant que aza pepe ana ba koko ko ba kota ba koli déjà bana ba hôtel internet ko ba insanité bongo ngai ezate ke sengo na beta maboko po ya gola na prison tu vois ils a place moins sengoté mais ils a peut-être qu'il faut regretter son déni tu ko regretter l'état zana za papa za maman na biso ceux qui bana ba yokani te na ndaku no yemo azola kisana ba parti ne pende nzoto ko yango na ba insanité wana to na besoin o wana te est-ce que ba chroniqueur na ba chroniqueuse bo s'attendre te ke lo wana carrière te bo mona te ke lelo maman mami ndela ndinga za bongo ba place ba bengisa ke ba bengisa ba bandingo na binono ba sala ba émission non même pas maman mami ndela la samtakala te alaksa nzoto nete maman mami lela ba leader minene ba banga ki ba respectaki ezate prof abimene bango abimana bango pas à la star faut beaucoup comprendre pour dans modèle est-ce que bino ba leader kuna biso boya le na ba chroniqueur boza modèle pas banane l'autre tanga mami lela est-ce que bino le lobby to tanga banane vous comprenez ko bosa les musala en dehors de ça boza basi bala boza na ba bokilo boza na ba bana lelo bo s'attendre te que boza ba grande dame na société boza l'autre on pena dame sous première dame na mboko odi bloko rattraper bino mambo to bosa na te mambo yo rattraper bino to mona awa te to mona lobby vieza na tala vieza mystique na ba surprise belé vie suki awa te na côté ya gola ya esengote ndeko na biso za place à passi mais parce que prison na biso za ba norme te mais en réalité place ndeko na biso azali azana maboko ya l'état ko boma été l'état a sala la punition et on pense que la punition parce que prison c'est un centre de rééducation tu vois les gens ba comment ba question même dans l'état même dans la prison c'est que l'état a place pour rééduquer batou so raté éducation na famille l'état au cadre au rééduquer ngana na frère na ngate oui c'est un ami c'est un frère de collègue na boulot famille elle est là ba mona mabe mais les autres sont responsables de soutenir famille alinga pe oyata comment on peut se battre conseil so ki ba legi ba mba kuluna bengi ba mba pe sa conseil l'état t'a rééduqué té bon so ki canal ya gole legi faut ba rééduquer les prison au kufate au bima mais il faut pas rééduquer il faut pas afin comprendre que l'état za la peine mboka ba vie ya batu na ko sala na ba jeter parce que image ya mutu na ko se son ba jeter tant ce soit raté qu'on a parlé mais pardon mais ça bon ya lo ba ki ko za la pe ba réalité ça non vrai parce que tu éviter selon bino na mambo ya ke belé ke bolinga la bino na bino bomela bino na bino bo sala ka to na kata théâtre au moins okusha kina okushina oza kina oza kuna na wana c'est l'autre c'est voilà que on a ba sous bien est-ce que yango ba fanatique na biso bana ngo besoin
Même pas. Fanatique soit linga belle, va linga pour musala, linga pour vie privée n'était. Yo même la mission na TV tout ça non. Oh, pasteur pour l'église na chante bo linga na. Ah beaucoup commission on den ko no bo ndeni ba artiste to linga na. C'est normal. Na ko kuta na yo bo na sepel na même bino na chronique ni bo linga na. Et dépendre est-ce qu'on devine bo même relation na bino beba zate. Pas fanatique ba na kosa mangambo te ba fanatique ba na kosa musala. Même les Nigériens to mona to be danger ba linga na. Bon, tout le monde papa na biso V12 na sisi mapendo. Tout le monde ba artiste oh lo ba artiste. Ba kale pe ba na artiste ma ba kabona. Ils ont bête. Ce qu'on comment on est na buzo bate parce que choses les passé, tout ça na passé na yi. Toi tu penses qu'il y a gola na passé te, passé ma bête. Bon si ko même ça encore ba ninga ko na passé na bango pour ce que c'est vrai, ce que c'est vrai. Et c'est important te. Ba fanatique belle vie pour na musala na yi, ba lingi te pour na ba insulte, on ba lingi te hôtel ça ba tous les passé na yi. Les passés eza on a pour na ko sunga biso. Na pona ko tambola bien na fitir na biso. Je comprends. Eza rétroviseur dans telle place na outil. Ya on a ba na début ba scène na biso faut pas pesa ba tu conseil mo bo faire voir bango que tu route et puis place mo bo ta place to komi. Espoir eza ko pesa ba jeune espoir, ko pesa ba ndeko basi espoir, ko pesa ba ndeko bo ya lobe espoir. C'est ça. Eza ma bête. Mais vous beaucoup commission ma beponi. Azam mutu. Vraiment. On a moment ça qui to bongo. Ba linga été. Mais faut que this belle va vraie chérie. Tu vois avant de venir na niveau là ba noko ba lingete. Il faut ba ba sambela. Ah. Il mon normal te. Si vous yo même si on émission na TV tout ça non. Il y a ba bêtise. Il y a go la force émission no. Ba ba cahier de charge te. Azan de ngona ngana maximum mobilité pour et au monde ndenge non c'est plané de ngozate mais c'est ma sœur mais azan ma beaucoup l'état. L'état au sous-saharan ma bulletin ndenge bi ndenge gérer maman c'est tout. Ok, merci beaucoup, vraiment, tu as bien répondu. Na ba question, na biso pour la question zenga, ba réponse des yo. En tout cas, tu comprends vraiment na suka émission na biso, tozana mingi ya koba ki sa te belé ko lobate parce que tout est dit. Na habité so kubuza na moi quelques mots teninge zalaka ou bien mot de la fin ou bien mabanga ndenge zalaka pour tout ça. Saka ki merci na batunyo surtout balandi émission oyo o bazwa mokana olanda vidéo oyo. Et au bazalaki on a laissé bango ta musu na choquer bango na zalaki ate na plateau pour na ko choquer bato na zalaki on a pour na ko solola na ko revendiquer puis bato na biso donc na yaki on a te pour na banda ko cibler mutu mo boina na problème mutu mo non en tout cas on a choqué bango en tout cas bolimbisi na déclarer ka bato na nga ya musala na nga théâtre ya lo wa mesa na nga na lela so mutu mo sakana nango franchement na fâché ya o moni na fâché ki boy bato na choqué bango bolimbisi mais o ba moni ki na lobi bien message au panzango pene comme la bande na biso ba artiste na matoki ba comprendre pene que to se révolter parce que c'est choquant mambo zo qui bien té musa na biso ndezo kufa mingi ko lobezate na babitu balinganga merci à trop na mon vieux fondé kabeya et puis sam koko le nécessaire babi motema ya maman aimé koko merci à trop na mère nanga Gladys soso motema ya dadi soso immortel et baza tellement ébélé suki nanga parce que ba to boka pe baza souté mikolo ko bato ba baé na bango bato ya théâtre. Donc en tout cas merci na battu surtout balandinga o alinga contactinga à lookinga ba page na so beti na Blanchir bébé je t'aime partout TikTok, Instagram, tout Facebook Blanchir bébé je t'aime tout Blanchir my foudre. Donc na ba compte na ngana surtout trouver ngai nous contact na nga so ba contactinga ba contacter ka yo ba ozo bon ah ti ba contacter ka yo. Et ça bien. Ok, merci beaucoup à ceux qui vont s'épeli une émission ou ceux qui vont s'épeli dans les artistes na bino jeter malobi ceux qui vont contacter numéro yango on les a vous sur l'écran na bino vous contacter nga et à travers nga ndebo rozwa. Ok, merci beaucoup to comprendre na cette émission parce que obi ya ko bébé ça parce que nous ceci le bami na pesi ba grand merci na ba union so balinganga na balinganga te we ba kenga na linga bino mingi zaki o ya bino moko molobeli na bino mopandisango Charlène Kadan autrement dit la perle noire. On se revoit à la prochaine émission. Bye bye.
bisenga senga nzamba londe nalembi epi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi mpe bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelelele nalingi mobala oyo